Matondo bandeko balandi ya émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolantaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet tango yonso tokoyaka liboso na bino tokoyaka be koluka kaka kolamusa makanisi na bino kozongisa conscience na bino na nzoto po utamwa tango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo aliyaka na fulu yango moindo azeko lata na basufatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye motafandi na mabele ye ntondankita baloposo yonso bazeko zwa bongo libiki epai na yo moindo na mabele na yo moindo kasi tala bomoi ya moindo yonso pasi taux ya mortalité est très élevé. Il y a des enfants de la rue très élevés. Il y a des kwashorkor très élevés. Les maladies sont mabé, batonango très très élevé. Et pas y a baïnd. Yonso yamabe, on dirait que la maki, on dirait satana, le roi batia kayena 200 moindo, yonso wana. Babwaka epai na yo moindo torobaka wana ezyo ba fait cause nango ezyo quelque part ko yamba bebo nzambe ya bapaya matondo na ndeko nanga ngongo totaki kosola na bino bauti ko ebisa biso ndeko ndombele kolanda nzila oyo ya vuva mwelukeli ngai makambo na baninga na libota balobi na zia antichrist balobi na bungi nzila na pengwi ingeta nzila tonga elekaka yango singa elandaka nesongi nzila tango babandaki pe makambo yebotala na periode wana libota se retrouva kite même baninga lelo bakoma koloba yango tozali komona lokwa abungisi motu ingeta kokumba message ya sika na mokili kokumba philosophie kokumba likanisi ya sika na mokili ezalaka nkokoso yaka mikakatano mais to percevrait po yango nde nzila lobiko ya bato lelo tolingaki to différencier na ino bomo mesano na masolo tozo ko beta mikolo ye bilembo ya bonzambe kati na bato bato bako sambelaka baindo bako sambelaka kasi bazeko sambela lolenge kani c'est ça yango nde motuna pande kolelo tolingaki moketo solola na mai matali na ino lo sambo po ndenge tolobaki bisika yonso touti poso eleki to sanza peleki toze bongo kolobela bilembo bia bonzambe kati ya bato namanaka na biso eleki tolobaki ba religion importée et dédiée to epesi Afrique banti valeur yonso wana eze bilembo epai ya bato mosusu bilembo ya bonzambe ezali kosala bokasi na bango ezali kosala élévation na bango ezali kosala puissance na bango mais pas na biso bonzambe ezali ko affaiblir biso bonzambe ezali ko rendre biso pauvre alors très pauvre bonzambe ezali ko sise biso ko dépouiller ba valeur na biso bonzambe et déstabiliser biso voilà oyo tozali komona lokola support yango nde rendre biso faible bonzambe yango to babizambi yango na englobe yango bouddhisme islam christianisme eloko ya liboso biloko wana etei bolimbisa na bengango ata ndenge wana biloko wana etei kotia biso mosika na bankoko ya biso kotia biso mosika na culture na biso kotia biso mosika na identité na biso la première des choses soko kei na ba religion wana babongo likombo soko kei
bamu Yesu bapesi yo kombo ya mo Kristo. Ozalaki sunda, ozalaki nzuzi, ozalaki isimbi, bakomisi yo Dorcas, Esther, ozalaki ngongo, bakomisi yo Serge, bakomisi yo sokonani. Kuna pe bao bakei na Islam, azalaki Mantuela, bakomisi ye soko Jibril, soko Mustafa, soko nani, bazako ko déraciner yo na misisa ya bankoko ya yo, po bakenda ko greffer yo esika bakomisi biso ba esclave, ba umbu comparable na imbwa oyo basombi, akuna babengaki buba, moto asombi alobi ngala kubenga emilo. Kuna babengaki etuki, moto asombi alobi ngala kubenga ye soko fossette. Ça dépend. Ndenge moindo akoma. Ndenge moindo akoma. Tosambeli nini? Tosambeli nani? Tosambeli Yahweh. Oyo kaka na mokanda yango ya bango Biblia soit disons yaka kotangisa mokili bonzambe alobaka deja na yoki kolela ya bana na ngai na mabele ya bapaya wana ye Yahweh. Nani bana na ye ba Israelite, banani bapaya ngai na yo ba Egyptien. Boni boni akomi nzambe ya bato yonso, nzambo abengaki biso bapaya. Bandeko balandi bankoko ya biso bayibaka nzambe, bankoko ya biso basambelaka nzambe, bankoko ya biso bazalaki premier peuple spirituel. Yango monaka lelo ezena bato te bakoki kolobela bolamu koleka baindo. L'hospitalité africaine motema yango soko boluki kombo restaurant na bokoko ya biso ezete poto ayi na ba restaurant te moto akoki ke pesa misolo te po ya kolia te ya bato ebele ingeta trok mokoki to kende sika moko restaurant e alaka te baleki nzila baza koleka bakoko bayaki na babilanga lolenge mibale bilanga basali pene ya nzila ya monene ezepo ya konourrir ba passager pe bilanga ya mineno yo ya investissement basali yango na bakati ya mboka mosika moke na mboka. Moto ya nzala ze koleka akomi na elanga kuti nguba masango alei azwi nkasa ya nguba atikali kokanga na bilanga tango nkoko akoya aoki motema esengo alobi nazongisi matondo pa tata kelili kona se po makasi bopesaki ngai esungi ekelamu na bino soko nasalaka yango te nayebi te alingaki akufa to alingaki asuka lolenge kani yango wana bobiso yango wana kiboindo kadena toyebaka yango te moto alingaki ndelanga bendi ndako na ye esika abondance yali bato balobanaka malamu bato bawelanaka te jalousie ezalaka te yango tolobi loposo pembe tango kaka visaka tango kaka atiaka biso na engrenage wana ya pauvreté ayebaka alamusi milimo yonso ya mabe alamusi jalousie alamusi ba conflit alamusi milimo ya ba querelle alamusi kobendana alamusi corruption alamusi vol alamusi crime tout ndenge kaka atiaka biso na engrenage ya pauvreté. Lelo naza koluka bakosambela moko moto aze kosala théâtre na miso ya bato barabara shi barabara bondo balobi a parler en langue nebi to toze koloba na bino boye biso ndeko ndombele soko eze nkota te soko eze langue te nebi te bakobenga ngo nini po kolobaka phrase wana to pasteur Kingandi ye penza soko dimension ya prière mati akomaka ko parler en langue
moyindo bakomisa vraiment inutile. Moto yebite ako s'adresser na nani na losambo na ye pe losambo eze nini to le bandi na kolimbola losambo eze kotia mbela kusa mbila eze deux mots donc mot composé kusa mbila kotia mbela to kotia mbela epai ya banani bato yonso peuple yonso esambelaka kaka nzambe na nzela ya bankoko na bango pour beaucoup mona que sokoto saleli la machine a remonté le temps ngai na sambeli nzambe ya bankoko na ngai koko na nga sambeli nzamba bakoko na ye koko teto kozonga na koko ya yambo koko nzala mpanda na koko kiteleki nambo bazwaki principe na tata keli likolo na se bango nde babandi kokitisa kolandela ba génération bikeke ndenge ze kokitana nde ekomi tokosambela nzambe ya bakoko na biso bana ya bakoko nzala mpanda facilement bakokoloba tokosambela nzambe ya batata mais biso kolandela ba génération ekomi nzambe ya bankoko mokili ya bayindo lali ba milliards de années. Nalingi na sambela nalobaki awa na dobi binzambi yonso eyaki ebandi kaka na kolongola biso na baculture na biso bokoko nde bondoki bokoko yango balobi bondoki kaka bokoko ya yo moyindo me bamemi yo na wapi na bokoko na bango Ibrahim nkoko na bango te oyo mpe kote mosusu balobi Abraham koko ya Isaac koko ya Ismaël me balingi te osambela koko botale balingi te osambela koko ndombele wana bondoki te malamu osambela koko Noé biso bayindo toyebaki yango ne bandeli ya losambo na biso tokendaka naino na kose détailler présentation pour nini il faut na se présenter pour naze na famille spirituelle lignage na ngai eze azarte balingaki kana botama na makila oyo nga na botameli nango donc te na mokila molimo te bazongi relais wane ali topesaka ndakisa relais ya télécommande na etando relais wane ali nako se présenter pour famille spirituelle na ngai esika bali bayeba ke mwana na bango na mokili ya mosuni azena makambo ya koloba azena maye ya kotalisa azena mbela ya kotia oh mwana autaka na mabota mibale oyo esalaka mabota minei auti na botata auti na bonengwa to na bomama mabota mibale me na botata na ye azepe na botata na bomama na ye na bomama na ye azepe na botata na bomama esali minei yango moto il faut se présenter kombo na ye kombo ya losambo ya kapreno te tolobaka ngo pete kombo ya mboka te moto nini kombo ya mboka ne akabotali moto nini kombo ya mboka na ye ezalaka nanga mboka nini wana oh bafuidi kombo na nga ya mboka nini wana bafuidi to mboka nini wana mwaila te ezende identité kombo na biso mais lokola ba alienaka biso et comment pour ba sous-estimer pour déjà koyoka mboka esonaka déjà mabe esika ba demo balaka esika ba bwakelaka bato bambasu esika ba mfutaka bato esika ba kangaka ba chance ya bato wana c'est mondele et comment kombo ya mboka te kombo nanga identité ndombele botale identité
na ko se présenter na identité na ngai wana nkombo eze significatif kombo ebalani na milimo ya biso baindo kombo eze na relais direct na bankoko ya ngai nde na ko se présenter na kombo na tangi sika wa ba clan Luvila appartenance na ngai Luvila soko oze moto ya ndeko ya Congo Central kuna baze ba matriaka na okaka peze na deux tribu moko na Congo Central bazaka pe ba patriaka bon en général Congo Central baze ba matriaka yango bomonaka kuna noko adominaka soko se présenter otangi côté ya botata na yo na botami na tata boye pe na mama boye kuna na botata na ngai nazali na clan boye bato mosusu baka tsakune vunda soko ozemo ta Congo Central mama na yo na tata na yo to botami mama na tata bata Congo Central d'office ozemo kontina bo mama na yo na etamboleli yango nano ya lelo ezena mokolo musu pe to kufungola débat yango ya matriarca na patriarca mais soko zeba ndeko ya Kasai ozende ko Équateur ozende ko bandeko ya Est kuna bazeba ba patriarca nande babandeko pe ya bandundu na configuration nango yonso ya kala na okaka pe kuna pe soko na moi deux tribus lisusu bazaka ba patriarca toko sala makasi ya kotambusa micro ya biso ya manaka to kanisa e mona po tolingi to kundola kibokoko metolobaka toyaka ko kundola bokoko ya eleko ya boumbu te po bankoko wana déjà ba pronaka christianisme ba pronaka ba religion importée to zongaka na bonzambe ya bankoko yambo lo poso pembe akumbela biso soi-disant bonzambo yaki ko détruire l'Afrique avant 1491 nde bankoko biso to s'adressaka na bango pour la majorité ya bankoko bakufi sima ya 1491 bakufi na christianisme bakufi na bilembo ya ba religion importée batili bango ba croix kadena mosusu pe ya bomo ya bato po nini batiaka croix wana ya ba matutu misato eze sujet na biso ya lelo te mais toko fongola kaka boyebi ya bato soko ndeko oser ko se présenter ndenge toti ko pesa bandakisa ndeko ya Congo Central na bo mama zemo konzi ndeko ya Kasai na botata zemo konzi ndesima ya présentation ya kola qui s'appelle Luvilo yo zemo konzi nango soit na bo mama na soit na botata na yo ndo koti sikawa na kosenga baposa mais oyo ezalaka etando tolakisaka toza kotala pe toza kokima nsima ya ngonga po eza na processus tomipetolaka touti na mokili ya libebi tokanisaki miso na biso emonaki monoko na biso elobaki bo elongo bani te c'est-à-dire tokomaka impur na makanisi tokomaka impur na komona na koloba tokoswana tokosala yonso tokosala oyo yonso moto asalaka le long ya mokolo esuyaka o tolingi tokenda epai ya basantu ntango tolobaka balongo eze basaint baye balongi ntango mosusu bato bakomprenaka te tosukisaka na kombo ya Fumu Kimbangu balongo pe bankoko Fumu Kimbangu prophète mobikisi lisiko ya biso baindo balongo baye babundaki na tina lobiko ya loposo mwendo basantu e bankoko na biso na mokila molimo support appui na biso yako tosukisaka ndenge wana balongo monde spirituel etikali peto et pour tout ça de kuna esengaka purification komi petola
tobengaka yango phase ya bosengi bolimbisi ya kosala mudiodio po tokoya te ya mboka kaso babengisi yo esika moko ya bokonzi moko botala ndenge ni tolukaka kosala. Il faut se faire coiffer, il faut oluka mwa sapato ya peto, mwa elamba ya peto po ezena ndenge bakendelaka epai ya bakonzi. Bakendaka epai ya mokonzi n'importe comment te. Sikawa esika tokei ko adresser losambo na biso eze epai ya bakonzi. Bo peto spirituel eze obligé, obligatoire. Yango yambo tokenda ko accéder na ko koloba ba posa bayoka biso pe malamu. Esenge na biso tomi petola. Yango na lingi na profiter koloba na bandeko basi. Bandeko yo lelo bakomisi kolongola zemi lokola liyanzi. Terme ba utilizaka. Ah tika na yo zo banga ya combien de mois toi eloko pamba. Wana tsombokila. Ya combien de mois 2 mois wana kutelo pamba seconde. Bando yake atisi ko iselongwaki. Et comme band normaliser loko wana te sentence nango na mokila molimo eze crime eze meurtre ndengo mona ko moto moko escalada ki mur akoti a égorger moto ya bato na yo moto longoli zemi il y a une semaine, il y a un jour, il y a 2 jours, il y a 1 mois, il y a 3 mois. Eze lo lenge moko. Mais to lo banam. Soko moto moso a côté li moto. Abomi moto ta moso pona ayiba emi solo. Mais ta moso moto wana toute sa vie alingaka zalabe simple citoyen. Mais yo zemio yo bomi ye wana ingaki aya kosalela baindo kisi ya sida. Sika wa batu yonso bakokufa na sida na periode oyo mwana wana lingaki arenye. Kilo na bango eze na mutu na yo. Toko beta masolo toze na ba masolo ebele bolimbisaka tango esalaka biso defo. Tango esalaka biso nde defo. Yango toko ebisa bandeko balandi. Vous allez trop surveiller. Spiritualité, ezebilamba ya ba pembete, ezebilamba ya ba couleur te. Spiritualité, c'était de kontombele ndeka fandi na plateau, milinge zeko bime na mato mvumboko. Ah, ndombele yo ade penza na spiritualité. Spiritualité, c'était konganga na betando tia kopo likola TV. Te simba télévision te yango te spiritualité. Spiritualité c'est kotika suki belete. Spiritualité c'est non plus kotika nzefu belé. Spiritualité za liboyebi. So frère lelo bato mingi bazé ko linga ba yebisa eli kambo ya bomoi. Ba yebisa quelque chose na bomoi. Ayo demande no bazé ko yamba yangote obimana mwasi moko atikela yo nini ozalaka na femme de nuit. Ozalaka na mari de nuit, ozalaka soko na bato bakanisi yango wana bonzambe. Bato bakanisi yango wana bonzambe. Nzamba zeko ebisa ngai mbulu ekosila to kotwa mobali. Mais pour nini pe balukaka président de la République te balo bana bango exactement nini basala po mboka oyo koma malamu. Te ba prophétie na bango bolanda ba émission na biso décembre 2018 na ba manaka to salaki to interpellaki yamboku to nano élection en 2018 to bisaki ba soi-disant ba homme de Dieu ba tondi na ba magablo awa bolo ba 2018 e kozala nini bon prophétiser avant bolimbisi 2019 e kozala ndenge nini bon prophétiser avant tokota 2019 po bato ba homme politique bazé ko tatabana bato bazé ko tatabana mais bango ba prophétie na bango ya kakaka 2019 année de bonheur. 2019 année de prospérité. Wana balobaki yango na 2018. To koti 2019 nzala pasi minyoko. Moteki bitalatala atikali moteki bitalatala. Moteki bitabe atikali moteki bitabe.
Oyo balobaki na 2016, 2017 sera une année de bonheur pour toi. Yonso ya kale kotikala na mobu oyo. Okoti na mbula sika mapamboli. A demeurer na 2017 moteki makala. Moteki etabe, moteki ndika, moteki sokonga dia moteki makasu. Ba yeyi ba peshi espoir. Amoni ya lokote. Aliéné kilo. Ako zonga lisusu na fin de l'année 2017 pour ba pesa lisusu prophétie ya lokuta ya 2018. Et kozala année de grandeur, année de bazalaka na ba torme ba itulisaka. Akomone loko ta koteka makala koteka be loko ya bobola oya tekaka. Soko to komi susu na suka ya 2018 yemo kwa akumba mili susu bisika bakobengisa bango soko na stade Tata Raphaël, soko na stade de Martyr, soko na ba magablo yango zeze na ba balabala po ba yebisa ini. Ba yebisa eli susu 2019 année de bonheur. Mais nanya monaka coronavirus. Na ba pasteur yonso ba prophétisaka année de bonheur, année des actions 2020. Nanya yebaki ke déjà na tango basé ko sambela na décembre ngo déjà na Chine na Wuhan kuna corona et c'est bandaki COVID-19. Nanya yebaki. Te ezenango bato ba jouaka na ba psychologie ya bato. Nazomona mwasi moko na quartier na bino ya nzoto mike molai azeko bundisa étoile na yo. Est-ce que quartier ko kezanga mwasi ya nzoto mike molai? Quartier ya bato. Nazomona mama moko ya mokolo ya munene mwa mokuse alataka bitambala azeko combattre étoile na yo. Est-ce que na quartier ko kezanga mama ya ndenge wana? Te bazeko jouer na psychologie ya bato. Yango te kozala spirituel. Spiritualité zeko yeba ba principe ya mokili boyebi po nini na kosubela nzete te, po nini na kofinga mwana te maloba mabe na ngonga oyo na zeko tambola na nzila na yoki mopepe moko traverse ngai, po nini traverse nga bongo, po nini pe na sentir que mopepe ngo ndire za ordinaire te. Ba mi pepe salaka nango pozo tambola no me moko muso ko sentir mon pepe moko mais pona nini tango na komi na place oyo otolobaka suki ya moto etelemi ba chair de poule. Mais pona nini tango na lamuki na tongo vision na ngai ya liboso na bandi ko kutana na moto azena défaut physique elingi ko limbola nini. Lelo ba pasteur ba te yango ba lobi ba croyance mais totala na mokilo ba respectaka ba principe wana naturel na mokilo lelo ba koma nyonso ko pesa na nzambe mokili nini bato ba vivaki malamu po touti ko loba wana losambo toze na famille spirituelle kuna na mokili ya molimo ba monaka mokili ya mosuni yambo biso to lamuka, c'est-à-dire mokili ya mosuni ze photocopie ya mokili ya molimo. Donc le monde spirituel n'est original. Oyo ekoya ko se dérouler awa na monde physique, c'est déjà connu. Na monde spirituel. Soko ze a parfaite communion. Na libota no ya molimo. Mokolo bakotia yo ngenge, bakotia yo poison. Bako permettre to ya to okokoma mesanya mbele wana vere wana ekopasuka tango ko simba. Pour bango si ba komi ba ko opérer avant yo koma ou soit ba empêcher yo okenda carrément to pesa ka banda kisa ba to bele ba bika na ba mituka ba accident ba kota ki po ba kenda transport peut passer bundi a weli surtout pas na biso a je peux presser ma comprendre te na tiki ba identité kuna na bureau na ko kota te na rendez-vous na kei na bosani carte de visite na ko kota te il faut na kita. Ata transport c'est pas si bon à kenda te pona kenda ko s'azarder. Ta kwa kitia ke deux pas simbi sous na ba poche or. Menga na ze malade toni. Mais porte mon nango yango na mona ki yango te ndenge ni. Abundi a du deuxième transport. Ta kwa kenda liboso akuti o motuka mataki aucun survivant. Ngeta libota na ya molimo nde ba ye ko épargner yo. Kune zala ki peut procès. Ah motuka wana est prédestiné pour accident. Démarche bandi, procédure bandi. Na mokila molimo.
bango nde babandi koluka ko défendre, bango nde babandi koluka ko plaider. Mais moi na biso et pona nini fois kenda matakuna tala mosala asalaka tala role to tikela na mokili wana tala ndenge to tikali botamo ba plaider et soko ba convaincre nde yo okomi épargné. Mais soko zena na famille libre te soko o reconnaîtra ka bango te balaki sa oloba bankoko na yo bandoki osambela nani Abraham osambela nani Abel osambela nani te moto na moto to repetaka nzete na nzete koliaka na misisa na yango osali lo sambo na yo ya komipetola okeisika na lo sambo ya mibale kosenga baposa biso na boindo to tangi nsiku na semono wanza oyo nesongi adila bayeli mokili lelo to senga ka nzambe matembele te to senga ka tata keli likolo na se so naza koloba nzambe na facilita ka compréhension to senga ka tata keli likolo na se mwasi te to senga ka tata keli likolo na se mosala te akelaki moto na dernière position po moto akuta yonso aibaki nzoto ya mosuni ekokoya malade ekobela amisalelaki Kongo bololo amisalelaki pataka sakula amisalelaki kula nyoka amisalelaki matudi ntsusu amisalelaki soko ngola amisalelaki yonso alors yonso soko libumu pasi luka matudi ntsusu soko motu pasi luka pataka sakula soko fièvre luka kula nyoka sangisa na mafuta mbila masena nzoto ekei. Donc yonso moto akoluka ayebaki ke moto akwala na nzala nzoto ya mosuni ekoyoka nzala po molimo ezaka na posa ya kolia wana te aze ko commander kaka ba sentiment oyo nzoto ya lati eze na posa nango po molimo po vivre malamo akolinga pe nzoto ya lati ezala na ba principe normal oyo esengela molimo afandela yango wana zako po bato bakoloba ba sentiment ezaka na molimo te molimo aze ko exciter nzoto akokisa ba posa oyo ko nourrir yango nzoto ozuli kanisi nzala epesi po molimo eze na kati no yango kinzala mais nzala wana tango lei olesi molimo te olesi nde mosuni na yo po molimo azwa ebonga ya malamu ezelo kwa ozeko mona kiti na fandeli ezeko ningana fo beta yango basete to luki menujo ya ko simba yango poso ko fanda malamu mais molimo pas na bilei na ye misala ya malamu na mokili respect ya ba principe kotosa mibeko tata keli likolo na se yango ezeko kolisa molimo yango molimo azeko kenda tango yonso ko zwaka na mokila molimo koyaka kozalisa yango wana nzambe ayebaki tata keli likolo na se ayebaki moto akoza na posa ya diversité na bilei po akolisa pe biteni yoko yango na manaka eleki tolobaki soko o détruire nature o se détruire po yambo tata keli likolo na se akela moto edwa batango edwa ba analyse c'est-à-dire nature mokili eze na kati ya moto yonso eteni yoko ya mokili eze na kati ya moto o zamba o bibale o bakake o batonnerre o soko ba coup de foudre o ba yonso o érosion yonso peze na kati ya moto yango bomona ka moto se servaka na nature pour se nourrir diversité wana tata kelili kona saibaki yango eze normal po ya mosuni okolia matembele bomo imobimba te okolia madesu bomo imobimba te tango moko okolia mbisi pona mbisi pe oze kozwa énergie na mbisi na nyama ya zamba oze kozwa énergie na mbinzo oze kozwa eloko yonso tata kelili kolona se bakela po ya moto eze ko bakise eloko moko na nzoto
yango ezeko salani balo batelelo okenda lisuko senga tata akeli likolo na se bilei mais asala ki yango yambo yo akela yo moto te toko senga na balongo toko senga na fumuki mbango énergie spirituelle toko senga na balongo mapamboli ndenge to limbolaka moto ko kaza na moto mbongo mais mbongo ezanga mapamboli tomona ka bato moso aze millionnaire en dollars masimba kana ebana te mbongo na ekomi moins important akomi soucié akomi malheureux bo moyi na ye mobimba to malheureuse bo moyi mobimba po asimba ka bana te yango to senga ka be mapamboli po na mapamboli soko moto aze ya ko pambolama nyonso eze na kati ya mapamboli akobota bana mayele akobota bana bonne mine akobota bana boy sengeli akotambola malamu akokola akonuna teki mobange bana bakokola donc na kati ya mapamboli ndebo mo ya malongezali yango toko sengaka na tata kelili kona se yango toko sengaka na bankoko pe balongo na biso mais c'est différent na bateau yo d'abord lo sambo na bango soko zeko leka babanga kakaka bandoki ya quartier yo na zeko liye bino donc très 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 limité ba jaloux na ngai bokoyo ki sa masoni oh. Donc bato lo sambo yo bato yo so basanganeli kaka ko se critiquer ndenge bazé na église wana oyo mosusu aze ko bwakela ba jeton aze ko bwakela mama ya moninga ta mosusu sera oyo afandi na kiti ya sim surtout so bozé na mama moko mwelongi mabe na quartier bolimbisateur mettons mosusu mwelongi compliqué voilà bango wana nde souvent surtout soko ville sous c'est médiocre bango wana penda ba diabolo ta la face à mero ala tsaka pena yem ta frena ba jeune na quartier yango wana christianisme yango wana ba religion importée te toko sambela te po ya kubanga mama moko ya ndoki ezalaki objectif ya le poso pembe falaki ba détruire ndambo elembo ya bondeko ya bolingo etikalaki na mitema ya baindo yango bakelaki sikawa ba église de sommeil ndenge nini message ye ezeko te ya bolamu ya baindo mais remona moto à se permettre au paix aduit téléphone à kotiwaza po ya finga to zeko limboliser problème ya comment azeko misale la zongo sans pour autant yeba azeko misubela ali akalisuta comme on lit en sonde poisé dans état d'inconscience générale yango bino bandeko bokolanda ka message oyo soko bozé na mitune tandeze timing réduit temps réduit toko kokakola kisa masote ozena bandeko ya religion africaine vous voit mupene na bino côté zeli kambo ya baindo kota kota balakisa yo nini wana bonzambe konganga na micro te ba pasteur wana bayi ko exploiter baindo bayi ko koba mosala ya colonisateur yango bokomona partout sika moyindo aze biloko eze belé église na bar na hôtel mais bota le sika environnement ya mindele biloko eze mingi eze ba banque eze ba entreprise eze ba école ba centre de recherche pour écolisa peuple et pas na biso ba indo c'est contraire osimbi mbongo ndenge zeko bima boye okutani na bar zeko zila yo na bar ngo fi pa fandi kuna miniji pesa fungolela ki o makolo ah fi o jwanga tena mela moko na ngana leka te oyeli moko te oyeli nde fi wana o ya fungoleli o makolo eli na moko te yo zesi soko meli moko makolo e benga ki na musika yo kotika ngo pambo kenda okokenda te c'est ça batila biso oyo ezeko zindisa biso na érosion église, bar, hôtel. Tala nanjonga jinga ya ba université. Nakati au sein de ya ba université, ba terrasse. Libanda ya ba société, ba terrasse, ba boîte de nuit. Ndengo tsoyi kaka mbongo.
eloko ya liboso oyo ekopesa olikanisi nakenda kosala calcul nga na jwa mwa moko na se nzete ya lidame na beta nano machine awo kuna esika soko babanda olekela yo na baminiji mpe mabumuli banda epesi makanisi bon nasala nini on est vu qu'une seule fois nani ayebisa oke bafifaka une seule fois nani ayebisa yo bon pourquoi boloba expression tout se paye ici-bas te tokendaka tozongaka yango eze kosala ba différence de vie yango eze kosala bato mosusu babotama na ba défaut baye kofuta bambeba ya baveki antérieur na bango bandeko balandi tozala ekenge c'est vrai tokei mwa likolo mpona etando na lolenge ya losambo bandeko oyo bacomprendre te balingi to approfondir lolenge ya losambo na numero yeze affiché na baya etando na bino bobenga bokomela biso tokozanga te kopesa bino badetail yonso oyo ekoki biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka esusu matondo mingi